Yo café Yango oh vous êtes oh là la raté. N'a pas de problème t'es. A connaît pas demande Hémorroïde. Et vous dites oh ya diabète. Et oh nini oh de l'oncologie mbako nini rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok. Bio café et au sala chonjo te leng. Tomela ka na bino yango. Force mbetu. Danger. Maxido, café original, bandeko tomela yango. Agence Jonathan Ayel, ayena makambo ya sika lisusu. Décembre yangoyo. Noël na bonne année, akanisi ba famille. Livraison à domicile Wenzenandaku, agence Jonathan Ayel. Kisinjora, yayo koma gite. Nzale sina kichasa yange yeko. Taka yanga kisinjora vraiment eye ndako. Efa penas. Ba ilo bana ndako. Mama pena fandi ba para ba fandi, ba ile vraiment na ndako. Voilà, Kisinjora zuyaye. Bongo pamphile bino bolobi nini? Agence Zakaka moko na niveau ya France. Jonathan Ayel. Agence Oyo Musana Wesa Meza Ponani. Livraison à domicile na Kinshasa. Ezali ke tango za na France, oza na bandeko na Kinshasa. Okomi na posa osa na bandeko na provision. Agence wana atindi azana ba agent na niveau ya Kinshasa, ba kei na marché ba seri yo, ba provision nyonso za na ngoposa. Ezala mafuta, ezala fufu, ezala mbisa mai, ba sombeli yo timo tukeye tikeli yo na lopango. Wo. Mutu tout en France. Agence yaka moko. So on a vraiment besoin de ndeko no ba lia penda kitoko. Agence yaka moko Jonathan Ayel. Agence Jonathan Ayel. Mais mabiso ka nozo mabiso wana. Ba famille na Kinshasa ba sepela. Agence Jonathan Ayel. Wenzenandaku. Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé les sous ensemble, kakandine sur la canabino, papa, maman, Simba, Nabokepi. Nazan li solo moko, papa nabiswa benga na des shows d'Enar TV. Papa lobby des shows, bêta li solo, pesa conseil na communauté, quel est le problème, zala brancher tous les qui na détail. Li solo oyo na kolinga olandanga, nazobetango calmement, sérieusement et doucement. Conseil nini européen ça na papa nabiso par rapport à problème oyo. Papa nabiso alobi des choses bon continuer na ba émission où ils a très important. Ils ont pesa ba solution pe ils ont sunga ba tout quelque part. To comprendre ba erreur et belé toujours continuer ko sala oyo ba shit ezoya na sima mikolo, c'est ça. Ya ba émission toujours sala ils a poto comprendre. Lelo ko comprendre te mais lobi oki ko comprendre. Ya on tolobaka benga des shows d'Enar TV ya benga biso na ba sujet nyonso ya bien. Numéro na ngangwana gravé na WhatsApp appel même numéro. Pesa biso ba sujet bien ya. Oye komelio et komela ba misuste. Voilà pourquoi papa na biso lobi des shows beta li solo pesa conseil ma solo na bino. Eza très important. To kanisa kezaka ma solo mais za makambo ezo sala ma quelque part. Papa nabiso aza évangéliste. Papa aza évangéliste musali na nkolo. Melanda lisolo oyo ka dega na kati ya lisolo. Yango na bi conseil nini okopesa évangéliste. Problème eza boy. Papa zalaki na Congo, mwasi nda abengisa ye na Canada. Mwasi abengisa ye na Canada. Mais avant mwasi abengisa na Canada, abalaka liboso na Canada. Abotaka bana misato. Mwasi wana akabwanaka nde aye kolingana na papa na biso na RDC Congo
abengisi papa na Canada. Bref, bazovanda na mobali na ye, ça fait 8 ans baza ensemble. Problème eza ko s'imposer zanine. Papa lobi des choses na comprendre te d'un coup moi si a changé ba caractère. Papa banda o comprendre te. Et banda ki liboso na Facebook. Yaya, likambo Facebook. Papa lobi des choses na Facebook ya moi si nanga akomaka kombo na ye évangéliste tel asangisi na kombo ya mwasi mwe to tanga ba kombo ezate. Mais papa pesinga ba kombo tout. Et kokoma na moment mwasi na yebisi ete nazo changer kombo ndenge to koma évangéliste nazo komango kaka Eva. Eva asangisi na kombo na ye. Des choses. Yoka soki moni mwasi abandi kokendo luka ba problème na ba Facebook a changer ba kombo ba mambo ebele. Tala ye bien. Mambo ngo to loba. Yaya landa très bien. Makambo ngo yango to zoloba. Papa lobi des choses na comprena kite. Mikolizo continue koleka mwasi aye lisusu ote na moni Facebook oyo nazo supprimer yango. Nazo longola. Bref. Papa lobi na ki parate chose grave. Et kokoma dernier temps kaka. Papa ke ko luka kombo na ye na Facebook ndenge mwasi akoma en fait aluka compte à mwasi compte e mona na te. Abeti kombo mwasi ya mboka ebimi na kombo ya mobali mususu. Tout ça ah. Nzoka mwasi asia lingana na mobali mususu na Kinshasa. Mwasi asia azwa makango na Kinshasa na Facebook bakoma kosolola. Mwasi alongoli kombo ya évangéliste. Atie kombo ya makango o ya Kinshasa na Facebook asangisi na kombo na ye. Kombo ya mobali sai nini? Elongwe atie kombo ya makango na Kinshasa. Atia ngo na Facebook. Papa bi de show. Ta on a tali ndenge wana. Évangéliste abi de show. Ndenge naza na komi demi mort. Nazo kufa ya kotala. Soki na tindeli yo ba photo na nga otala ndenge nazalaki. Na ndenge naza siko nde na osola na yo. De show ondimate. Demi mort na oke na kokufa. Me na sambeli nzambe. Nzambe asunga. Ye alanda lisolo yo kama mambo ezao. Évangéliste alobi papa de show na eko constate mwasi ase azwa mobali na Kinshasa na Facebook. Balingana na Facebook bakoma kosolola. Question ezape makasi zanine. Papa na biso évangéliste mwasi nde abengisa ye na Canada. Mwasi abengisa ye na Canada bavandaka esika moko. Menanu adota mwasi te. Abala nanu mwasi te. Toza wana. Yaya webi toloba makambo otro. Mwasi soko bali ete prétends-toi na ba problème ya boy. Soki obali ete. Ezape basi nyonso te. Ba misusu bazela ba misusu pe bakoka kozela te. Ba misusu pe eza ndenge na bango yaya ba ka eza ebele. Mais le plus important yaya tolobaka mwasi soko bali ete prétends-toi à des dégâts. Prétends-toi à des problèmes. Prétends-toi okuta na buzoba. Papa lobi de show mwasi wana nde abengisanga na Canada. Mais na yebite soka abenganga na Canada po ya kobomanga. Wana évangéliste nde azolela. Papa lobi de show na eko luka na comprendre qu'est-ce qui se passe entre moi sinanga na mobali ya Kinshasa. Chose grave. Nzoka mwasi na ye na ndako. Akoma déjà kosala amour na téléphone na mobali ya Kinshasa. Basala kana bango déjà amour kala yaya. Bokomi kosala ba amour na téléphone. Webi biloko na zoe bate. Yaya est-ce que mwana nzambe webi teke biloko ezalaka kindoki. Eza sorcellerie eza milimo mabe. Papa lobi de show na kuti ba conversation. Na kuti ba audio. Batu bazo sala bolingo même na audio. Ba audio nyonso ezali asoki na tiango ba audio moko ya bêtise. Ba audio ya bêtise. Batu bazo sala bolingo na audio. Yaya. Bolongo ko sala bolingo na video. Bo sala amour na video. Bolongo amour na video. Boke na audio. Mais on nous côté ça pena milimo sans les savoir. Milimo comme ko ya ko bimana yo sans les savoir. Nous devons faire attention yaya. Papa lobi des shows. Nzoka mwasi akoma ko sala bolingo na mobile. Na téléphone. Na video. Soki ba bengani video bazo sala bolingo. Webi biloko mo bengana yoka na nga onka masolo mais tant mutazo benga po ya ko confirmer ce ko o e komelie lala nani comment dirais-je o e komelie na vie. Mais non, c'est trop. Si ko penende na vandi benazo ndimate na bi mais to yoka kaka masolo ke batu basala bolingo na image.
bato basala bolingo na appel vidéo nga na yokaka kaka mais siko tozo confirmer papa lobi des shows moi si akoma kosala bolingo na téléphone na appel vidéo na mobali na Kinshasa tala ba audio ya bolingo ba vidéo ya bolingo papa lobi des shows to revendre na moi si tozo sala ba msusu 1 mois jardin d'Eden zate 2 mois okosimba te so ikaka simbi moi si naza fatigué naza na sentiment te naza na posa na yo te abo yaya biloko tant to beta ba masolo c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, il y a des choses qui se passent. Réseaux sociaux, internet, il y a yondo ebindengo sa ilango. Internet il y a un problème te. Réseaux sociaux il y a un problème te. Yonde osali la kango ndenge nini. Tout ça wana. Papa lobi des choses tozo vivre na moi si 2 mois. Jardin d'Eden zate. Soko simbi moi si na nzoto robot. Soko simbi moi si na nzoto nzete sentiment zate. Sentiment aussi là. Na ba appel vidéo bazo sala amour na mobile ya Kinshasa appel vidéo yaya makambo eza na mokili yango zo mwa batu mususu abomba ba vidéo ya bulumbu osala kanango nini eza na batu mususu ba ndeko mususu bazo benga babi papa de show nga ndenge nazawa mobile nanga zaka na ba vidéo ya basi na téléphone yango nde akotaka nango na douche asala ka ba posa na ye. Yona tunaka obomba ba video wana nyonso na telefone osala kanango nini yoka biloko basala nango yango tuza ko expliquer ezana ba papa msu ba olela mwasi nanga zaka na ba video kaka ya ba porokondo mibali na telefone ba porokondo wana yaya osala kanango nini mwasi akotaka na douche azokende komisala ye moko oyebi eloko na oloba papa lobi des shows mwasi akokota na douche ozo yoka yendenga azosala aza ye moko na douche. Moi ça zomi sala to sola na bino webilo na zoloba moi ça zomi sala moi ça zui tondolo na ya zomi sala na tondolo yaya to komi wapi papa ko ya na douche bo azo yo kamela moi si ye moko na douche mais azo sala ba cri o ezala ka mutu azana mbetu na mobali oyebi azo beta ba cri ya moi si na mobali na mbetu mais azana douche wana nini appel vidéo azo sola na mobali na Kinshasa bazo sala bolingo na video na appel vidéo na messenger WhatsApp papa lobi des shows moi si azo mi sala ye moko moi si azo manipuler tondolo na ye moko na mobali na musika na video amour à distance ah bon ya makambo papa lobi des shows to revendre na moi si ko simbe na mbetu boy naza na sentimate na lembi naza na posa note nde mobali eko découvrir na sima nde papa eko comprendre pourquoi longola ki kombone na Facebook atie kombo ya mobali mususu na Kinshasa pourquoi bazara na mwasi 2 mois ya bovanda 2 mois mbetu moko na mwasi 2 mois jardin d'Eden ezate entre vous moko aza malade moko aza na malade mais soki maladie ezate ba problème ngo yangoyo. Papa lobi papa de show question eza na kati mwasi aza même na misala atongisi lupango na Kinshasa na mobile wana o ba mona na te basola ka na réseaux sociaux na Facebook atinda kambongo kuna mobile wana azotongele ndako chose grave na minute mwasi ayebisi na famille na bango na Congo kendenge naza wana za kangamo mobile wana akima. Papa moi si pe na Congo abia eloko la kima botika ya kende na ye c'est la vie tika ya kende. Or mobali ya kima te bazana mobali ndaku moko. Akosi papa na bango ngona pourquoi aza déjà na calcul alinga bengisa mobali mususu na Canada. Des shows. Koto on ndako ayebisi mobali na ye non omoni na salaki biloko wana po prédotaka ngate obalanga te yango moni na préféraki na linga mobali na musika na Kinshasa voilà pourquoi na banda osala bon papa bi des shows. Ta on akanga ki na biloko wana na tunie ayebisinga ki atiki nzoka tikate ezo continuer tisiko bazana mobali na ye nde papa ye komona lelo baza même azotongisa ndaku na Kinshasa mobali wana mutu azotongela ye mobali azotongele ndaku na Kinshasa na Kongo ayebisi bango na za kanga mo mobali wana na bengisaka akima akenda nzoka awa baza ensemble na mobali mais problème nini papa na biso alingi asenga conseil na minute oyo mwasi alingi lisusu te mwasi akangamika na mobali ya Kinshasa alobi ye na mobali wana tinati
awa na minute azosala ba projet azotindela mobali wana na Kinshasa mbongo po aya na ye en fait po abengise akota Canada siko elo ni tolinga pe to baksa ya na bien bambongo ba mama mususu ezaka ya kobengisa mibali na Afrique papa na biso évangéliste oyo azolela mwasi nde abengisa ye mwasi wana nde abengisa ye na Canada awa lingi susu évangéliste te a bloqué évangéliste na ba réseaux sociaux na ye nyonso po évangéliste amona isusu makambu na ye te a bloqué na ba messenger, a bloqué partout, a bloqué na makambutu, a mona makamune na mobali wana te. Na minute mobali à Kinshasa, il faut aya. Papa na biso évangéliste azolela 8 ans. Bavandi na mwasi 8 ans babotite, 8 ans. A même taille aza mama bana misato. Évangéliste Alexis 8 ans babotite. Na minute yo mwasi ezaka kambongo ya kobengisa mibali. A bengisa évangéliste les lois lingi sous évangéliste étaient azu sous mobile mususu na Kinshasa ache déjà na programme déjà mobile a tongeli enda kuna Kinshasa papa lobi de show na kuti bon même na ba conversation a koswana yango bolingo na biso tokozala kaka boy yango bolingo ngo tokobanduzala kaka boy tala ba audio batindiao na landi na lembi na landi na lembi yango papa na biso abi de show beta li solo tunelanga conseil pa bandeko na sala nini na minute papa za na équation moi si alingi lisusu te moi si azui mobile mususu na Kinshasa voilà et loro nini mena oyo évangéliste alingi comme conseil na suka moi si ayebisi na famille na yeke mobile ase akenda akima nzoka kosi famille mais ye avanda ana mobile na ndako na minute ayebisi évangéliste boy famille na biso balingi yo lisusu te na Congo akosi mobile akima na Canada ayebisi évangéliste na famille na biso balingio lisusu te papa nanga alingi lisusu te ngana yo tozala c'est-à-dire famille ba boyo sala nini kende problème tozana ngwango moi si abengani évangéliste akende alingi lisusu évangéliste te mais akosi na kombo ya papa na ye na Congo ke famille na biso balingi yo te papa nanga pa lingio lisusu te sala nini kende pourquoi bengani ye mobali aza na Congo, il faut aya na Canada. Et salima wa passe. Na soni, conseil ni no kopese évangéliste na problème ou ekote lié na vie. Na problème ou ekote lié évangéliste na vie na ye. Voilà yaya. Webi masolo to obeta. Mo be batebele bazala ba dute belé, mais tango ko komela muto e ko benga ngamo na seka kada habité, biro ndi marate. Voilà. Papa na biso abi des choses na sambelaka na évangéliste, mais o e komelinga na regretter. Moi si azo sala bolingo na téléphone azo kolela na téléphone o salinga bien penda mobile nango salinga bien c'est-à-dire o satisfaire nga o komisinga penda na esika na komaka o komi ndengeni na vidéo o komi sentiment no e komi na vidéo na ebite ya to beta li solo e uti na couple oyo yango nga pe na obetelo to tuni question o sali bolingo na mobile na vidéo na messenger na WhatsApp a satisfaire yo a commission pena nesiko lingaka vraiment me makambo eze belé na mokili okomi ndenge nini papa bi de show ba audio nyonso ngo eza ba audio ebele ya buzoba mutu azosala bolingo na téléphone ya buzoba plein mais elo musu ezosala pasi ya bambongo ya bamama mususu c'est pas tous les mamans toutes les mamans tutuni kaka est-ce que mbongo no ezaka ya kobalaka mibali parce que abalaka évangéliste toko ke na ndengo wana po ye mutabenge évangéliste na poto na Canada abalaka évangéliste asali évangéliste 8 ans babotite mais ya maman de 3 mère de 3 babotite na évangéliste 8 ans na minute évangéliste libanda ayebisi évangéliste ba parents nanga balingio lisusu te kumba bisaka sala nini kende oya Kinshasa oya lingi isusu na messenger na Facebook ye wana nda azobengisa na Canada yaya bambongo ngo tozosala vraiment musana ngo ka yango yo bambongo wana tokosana o makamsu te ka ya kobalaka mibali yaya mwasi abalaka mobali te mobali nda abalaka mwasi to boite bolingo yana ba marque na ngo mususu mais biloko abo ezosala soni na minute o papa na biso évangéliste abi de show beta li solo na tikali demi mort papa azosila abiso ki na pesi o photo tala ndenge na zalaki na ndenge na bengi o siko de show
rolelo rokitsama ina miso papa atikali squelette demi mort aoke na kokufa pona nini souci 8 ans mwasi abengisi yo na Canada abengani yo esali mawa pasi na soni ya eloni tokobakisa tobalaka basi omoni efe ya kozanga kobala mwasi mobali akendaka pa mwasi te na yebisaka bino nyonso okoyoka soni plus tard après 8 ans abwaki évangéliste libanda après 8 ans ayokisi ye soni pona nini abi yo prédotate comment dirais-je odotate c'est-à-dire obalanga te yaya kokena ndaka mwasi il faut prendre ba précaution tango bali yete le cœur de l'homme mutu azaka mutu lobi akobongola makanisi lobi akobongola mutema na ye alongo d'évangéliste na RDC amemi na Canada mais après 8 ans abaluki azui susu mususu na messenger na Facebook na WhatsApp c'est ça o pa zoya wana lobi akokuta na pe na même chose parce que bande ko peta on to benga bango bayaka na bango ya we lisakota na Canada ato bengani bien que vous allez passer na ibandeli ndenge évangéliste azolela mais par après eloko ni yozo sa na vie na yo mais na nyo swane zanini to bala na kapé papa to bala na kapé maman soki to bala ni te deka na yebi babala na pe bakabwana mais ya respect ya mwasi na mubali faut libale za la vambo za lesika moko oui ibanda na ngona ase lobi pe bokobala na mais problème oyo na yebi te conseil ni yo kopesa na évangéliste évangéliste azolela évangéliste abi des shows beta kaka lisolo et salinga passe mwasi na ovanda ne na ndako azosala bêtise na misu nanga azobenga na mobile na téléphone na misu ya évangéliste ya quelle humiliation quelle soni ovandi boy mwasi azosola na mobile na présence na yo po bala yete ovandi boy mwasi aza na douche azosala sentiment webi côté toza azosala sentiment na mobile mususu par téléphone yozo yoka comment ça fait lelo bazo ebiso ke bima na ndako ba parents nanga balingi yo te papa na biso alingi susu te tozala na yo kumba bisaka sala nini kende voilà eloko évangéliste alingi toloba ngo wana conseil nini okopesa évangéliste asala nini pesa conseil na couple oyo yaya mokili makambo ebele ndako olalaka te moyebe esika mai etangaka eza te biso tobetaka kaka lisolo biso tokreaka te bapesi nga na beti ezalaka desho te eye desho alobi pesa conseil na couple pesa conseil na évangéliste asala nini voilà lisolo papa na biso yango wana lisolo eza na Canada papa azolela mwasi azwi mobali ya messenger yaya nayebi te biloko ya ba Facebook ba messenger kokende lingaka mibali na kati faut faire attention tozoyebisa bino ke makambo eze ebele na mambo ya messenger na Facebook na WhatsApp oyo aza na mato ya koyoka sai nini oyoki benga des shows de na TV na basija bien oyo ekomeli ekomela bamisusu te numéro na ngango wana gravé na WhatsApp zala branché scotché cimenté sur des shows de na TV partagez votre émission yaya partagez pesa bandeko mususu batala bayoka tokoma ebele yaya masolo ekota ekosala bien ekosunga mutu moko quelque part merci beaucoup aimez votre émission commentez ekosala bien ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya pesa réponse